bato bayebaki biso mibale bakoma koseka ngai tala ya kuna mwasi akima ye akoma kokondo nzoto songela nga nalingi yo kosala nga bwetela koya kokufa padomati nzobe kuna epai ozali todo weche ozali kasi kopote malanga kotikala mpe moko ya ngai ndengo yebi nakobosala te komona yo tati kolobise notala nde bato mosusu baotravaille na ndenge naotravaille mais naomonaka je etambola bien te lokwa mwa je moko eza na kati yango basystème de je nabi a te vraiment nasa système de je nini basystème de je nde esika bankoti badiabo banini tusa namoni kaka a fo nasala shwa na ngai natali na bia miroir ya kongo aza nani agwada kwata koamani yango naza pembeni na ye naosala bulo na ngai mingi mpenza na diska bamusicien naza na nzembo mpenza ya mobimba nzembo mna na oyemba na ye mo grand prêtre ayebisinga peti na ngai fo beta nzembo moko ya mystique bando apesi chance te so mwana maye na bacri na ye bazwa yango bapesa yango bato babwaka ya oui confirme biso yango mpena ezalaka bongo ti po kwa créer fort mwana maye ezalaka ayaka na bacri to mais azwaka chance te yango moni apréféraki na ye asala choix na ye yango moni asala choix na ye lelo aobinisa bato véritable mabina baboss pembeni na ya bwada bacri nini yango okiriko oyo atikaki mais toyebi mpe bini mikolo bajara bacri nini babina baboss olukaki yango osilisa yango bamabe ekoti est ce que la musique mpena bafutaka salaire mpena chaque fin du mois ezalaka ezalaka pa bwada Kofi Olomide ezalaka pa ne mopao bafere ezalaka te ezalaka te chaque fin du mois mais est-ce que ezalaka te yo okomi na 9 ans comment Jessica Chilana Jenny kolela ngai kolela Jenny kolela nanga Lega mopao jeje yakande kozongisa bolingo na ngai Glodidi Asika la mignonne la mignonne Tracy Mbelenga pro Mazolela Tracy Mbelenga Mazolela Tracy Mbelenga Koinda mabe était masole bandi balobi le 1er juillet groupe Nabino Africana bazo préparer mo bangi na concert bana Paris bana Lyon bana Léman bana Dinard bana Bretagne bana Nantes bana Bordeaux filongo wa musika na Lyon balobi za ko yinda le 1er juillet soki ozangi mawatro à partir de 20h jusqu'à 0h Taraso Mundelalo, Boto n'a adressé ça wapi. Na libulu ya métro ya Clémenceau na Rennes. Limika na libulu ya Clémenceau wana na métro. Betika na mopanzi na gauche na yo, omona salle mo ya mairie za wana mairie ya quartier quoi. Conseil ça wana passe ba fait tuer ça na Rennes. Conseil ça wana. Olia ofele, komela ofele, musique pe ya ofele. Balobi ko yinda mabe tout na soko ezani. Balobi Nous avons des cultures, tous des cultures congolais à Brassa, na congolais Kinshasa, il y a Congo Kinshasa, na Congo à Brazzaville. Quelle bonne surprise! Pour moi, maman na star kota Brassa pa Rosala, maman na star pe kota Kinshasa pa Rosala. Et quand il y a des groupes nabino africains na ndenge zalaka ya Pierre Dorta Matali, les boss. Tracy Mbelenga pro masarangai, premier juillet était en mode, sous pembe pe en moyo. Groupe Africana, atindeki mobile na kimayo, mawa, bébé Bercy. Batoulan Pakaba mon appelé fait bana poto ba otu balingara. Tonton de la presse juvénale qui bat la garçon très bizarre aux événements brusques et dangereux et suspects. Yo ebi boyebi par rapport à ma solo ya une douce musique ya ba émission lelo oyo Kibo Gege elenga Congo TV officiel ba otu yanga ba otu apesa nga confiance na ndenga makambo. Balobi mikolo actualité musicale les a basé na boyebi quartier latin groupe cher ya Kofi Olomide
oyo ba départ na ba arriver au salama trop mais ba départ on salama quelque part mais ba arriver en tout et ça pas Koffi Olomide. Moi je ne saurais peut-être pas mesurer de vous en dire plus comme d'habitude. Lelo oyo Jenny ba otu ba yebi Jenny auprès de Ferrego là. Na yebi Jenny aye la belle ya Koffi central to à côté quartier latin. Bon yebi ba ya mado ba monsieur trou oyo to yebi ya quoi la fille de Boré Mado, ya Fabregas et pas Koffi Olomide. Kirikou qui fit l'artiste de Ferrego là. Mais qu'est-ce qui est à la base de Maramboana tout? Nous allons essayer de parler ça. Dans moins 10 minutes, 15 minutes avec mon invité Jenny Onazo Bengae, na kata plateau nanga, pour ça la plaisir na bateau tout baola nanga, il a choisi Matata, le grand prêtre, le maître de l'air, maître de l'Orient, choisi Matata avec Chumisika Bengele, mon ombala otonga immeuble na GB Kindo Kikibo Diabolo, avec 001 code mondial Willy Mochene. Alors Jenny, vraiment na habité quoi? Vraiment, ça va? Kitoko, yangandeko vraiment. Talaga yo. Ah, yo ko yo namto ba vraiment. Musique, talaga pembe na grand pote kwa toko amana Guada. Bon. Système magique de Chica. Système magique de Chica, on a des chambre caca, on a des mobimba donc c'est que fille hein. Yebi batu ba yebi ke ti batu bozota na meki yebi ke o Jenny répondait garçon Sentaibo. Ba yebi ke o Jenny répondait Sentaibo mikolo tout ça pembe na Guada. Tout ça mambo ezo sepe sabatu. Kala troté pour découvrir Jenny mais boyo kanon y attaquance. Pour comprendre mais boyo ba ke disque zo ya Jenny répondait à na nzemba mobimba vraiment fa sepe sa basser na ba grand vieux na ba yaya. En fait, Jenny na bato tout bolanda biso. D'abord, ça fait combien d'années la vie artistique na yo chez Ferrego là? Ouais, kuna penda tabanda okinando naviguer de ba 9 ans. Ndo naviguer de ba 9 ans, nazo ki pe moi temps pas ex-président ngai. Mais ezala ndé ma mzambe mo ka préparer que senga pe Jenny fazo ya sou mpepé ya Guada. Et ça l'a bien. Qu'est-ce que attaque artiste ou azana vision ya lobby. Qu'est-ce que vous avez gagné de plus chez Ferrego là? Na 9 ans au tuyo sali oyo. Au pendant le logo on va appeler na tikindo les mains. On a gagné, on a retenir na zui et pas faire ça oyo. Na tikando lendeni. Na tikando lendeni boulot na nga yango vraiment ya onde na lila. Côté na mona clair te funa ki côté na mona clair. En fait, lorsque vous parlez de clair, bah monsieur tu es là clair. C'est clair. Et ça boulot. Ndeti boulot na vraiment so lela en côté. Ozo courage ya bo ndande tout ça émission. Musique. Est-ce que la musique peut pas foutre salaire pendant chaque fin de mois ezala? Ezala pas Guada. Koffi Olomide ezala pas ne mon pao. Pas faire ezala terre. Ezala terre. Chaque fin du mois. Mais est-ce que ezala te yo au commune à 9 ans comment? Ouais, ndeti nga Jenny répondait na za courage na garçon mo courage na za na batu na nga batu balinga nga mingi ndeti ba ve na nga batu dunze balinga nga ndeti ba ve na nga ba Rex mbulu balinga nga ndeti ba Ari balinga nga yango mona ra Jenny asola bien ma tout mona ra so talinga bondi matem na Jenny okem pour nazana grand garçon na ebinde ba vivre na ebinde ni ba tactique GDG yango moni Jenny répondait à ça toujours wananan mais na moment où tout le bla mingi ka Guada comme pao songa munduki so fandela ngo tout ozalate Jenny na bato tout bolanda biso ça n'a pas si mais comment bino tout ba mise ya faire boyebi que par rapport à cible direct vient petit na mo courant et la sous moi bien té mais pourquoi bino boko ça la choix bino to ba kiriku bani banini so boko lungwa boko ndega pas ve o na petit na esimbara te nga eza bongo te nga na kem na mambo avenir na boso na côté est exemple na côté pas Vincent bonga bo ba yepe kana petit na esimbara et aka choix nga na sali na préférer na za pembe na kwata koraman yende binda suksa rumba. Ok, il est sous sa rumba. Il est sous sa rumba, nzungu ya rumba. Yango senga ka funa za pembe na. Rêve na yo se réaliser. Talara mutu to linga na via za bien.
Ouais, mutu toi nga azala bien na vie. Moi ba ke pas faire boire bien te. Teza mutu na mutu o nga pena na ndenge na nga na ebike na epembe na kwata ko amane pona za à l'aise na za bien. Tu vas gagner vite pas faire. Ah na ebite. Il faut le pena bana poto ba Hollande biso. Te bana poto ba Hollande biso ba yebi. To solana bana poto trop na pesi ba vie na nga tout ya mikili mbote partout ba Hollande na ba yaya na ba massa na ba leki. Jenny répondait yo artiste na bino. Obolinga trop obo pesa nga mingi ba conseil. Na sepeli na bino trop. Tu vas en palente. Bon, toi qui n'as pas bon, vous avez na poso ça la bien. Tu vas en palente. Wana mamba mike yo yebi. Tu vas en carte. Yebi wana mamba mike zaka ke selon vision na nga esengi ka funa za pembe na gwada. Kwata ko wama. Na départ ya Kirikou ton Kirikou kendaki. Bana poto ba Hollande biso ba otu ba yebi. Ton Kirikou kendaki. Bino na kati wana pena parler pena ta bo vana biloto wandolo bani. Ah, moi na ma ezalaka na bakri na ye bien mais bando opesi ndi chance te. Bando opesi chance te so mwana ma ye na bakri na ye bazwa yango bapesa yango bato babwaka. Oh. Ya oui. Confirmer biso ngo pena. Ouais ezalaka bongo ti po ki kwa créer fort. Mwana ma ezalaka ayaka na bakri to mais azwaka chance te. Siko yango moni a préféré na ye asala choix na ye yango mona asala choix na ye lelo obinisa bato véritable mabina ba boss. Pemena ya gwada bakrini yango o Kirikou atikala o atikaki mais to on peut bien mikolo baja bakrini ba bina ba boss olukaki yango aussi sango ba mabeko ti na beta moko ba blo ebele même na ba blo mso apesa ba blo mo belé avec un cœur ouvert. Jenny répondeur na bato tout ba Hollande biso. Qu'est-ce qui était à la base où on s'est décidé que non, Juvénal n'a souffrir, ezaki boye pour que on décide au longwa. Ouais, na fanda na bulaka ndé na kota orchestre, on a quand na décidé qui natali kate. Non travailler trop, non sala trop. Pour nga na zo ataming ya travail, pour na zamna na ndula makila. Non travailler trop, non mon asko non tala ne batu suba travailler ndinga no travailler mais non mon aga j'ai tambola bien te. Pourquoi moi j'ai mo ezana kati non mon système de génie te. Vraiment là ça système de génie. Ba système de génie ska ban coach ba diabo. Ba diabo ba nini tout ça. Na mon ka fona ça choix na ngai Nathalie na bia miroir Kongo zana. Agwada kwata ko amana. Yango naza pembeni na ye. Na sala boulot na ngai mingi penda. Na disque ba musicien na nzembo penda ya mobimba nzembo mna na oyemba na ye mo grand prêtre abisinga petit na nga fo beta nzembo mo ya mystique to yemba nga na ye vraiment yango na zo bisana batu to azana beso Jenny répondera yemba ye numéro na nga yango na plus 243 81 33 57 833 81 33 57 833 obenyo ozanga mo mdato sola ndenge sala zongisa biso nano na babilo no tu akala bato ba retrouver penaki Jenny onde Fate Singa Jessica Chilana Jenny kolela ngai kolela Jenny kolela nanga Lagamo pao jeje yakande kozongisa bolingo na ngai motema na ngai mesana kimingi na bolingo na yo pole vote kena biso akena bino mnatina suka kena biso mixer on couper bato bayebaki biso mibale bakoma koseka ngai tala ya kuna mwasi akima ye akoma kokondo nzoto songelanga nalingi yo osala nga boetela koya kokufa padomati nzobe kuna epai ozali todo wechezeli kasi kopotemalanga kotikala mpe moko ya ngai ndengo yebi nakobosana te komona yo tati kolobise yana biso soki na kichacho mpona okende na biso trop Jésus de nuance soki kichacho siko wana ngati ba vocal na wana yo me
On a formé quelque part. Nga Ah, on a formé. oh. Nga na yana boulot na ngezate batu mususu ndeke ba ayeko yekola na orchestre po batu mususu ayeko yekola yibi mayele wana. Mais mutu mususu aye déjà bien formé. Pour orienté au caca. Te ouais, wane zanga te. Voilà. Ezanga raté mais batu mususu baya pendaki azana eloko te. Ayeko yekola ndi wana. Mais nga penda Jenny na zomo un plus pour na fanda pina papa mba fana ya wana. Talaka grand pote papa mba personne na ya na uta no vivre après na ye wana. Yango moni na ya de na ba grandeur mususu. C'est la biso qui chacho. Makolongulu la kosala shema ya yelangi. Sile some na zo sala ba minera bolingo yo. Mela tangelengi mateka na katsalipa. Sopela ngalengi mayonnaise na spaghetti. Salanga bolingo neti matenela bepi. Chelanga michek na bibero avocat mamaringo. Nazai mola plazira yo kisike kabishi. Oleve moko bolingo na yo. Omelisinga whiskey love. Oh yeah. Nazotuna na bolingo na yote. Jenny, Totonga Moukia, GDG, sans polémique, anengo la musique na biso, anengo la musique na biso. Les lopes no bi juvénal sans polémique. Des artistes, surtout 3 artistes au sa fierté mboka. Melibanda, Naki Lelo, oza leader ni soba oza la 3. Niveau ba leader andeni. C'est la fierté de la musique na Melibanda. Ah, nga zawa vraiment. Azab na pas quoi ta man, monde entier. Kofi, après Kofi. Ranson. JB Fali Poupa. Ah. On a tenu 3 mots qui na 4. Ranson, Kofi Olomide, JB Fali Poupa. 4. On a fait un go là. On s'appelle la fierté de la musique na biso Libanda. Biso pe sko tozoya. Ah. Biso pe tozoya. OK. Nalobi hein. Diambe sala ligne on nzoto moto. Selon mutu na mutu, selon rabula mutu na mutu ndenga rezona. Selon mutu na mutu ndenge tindaka ya sala, selon mutu na mutu ndenge tindaka solola. Zaka selon mutu na mutu ka. C'est quoi un couple na bino place oti. Oui, mais bazo no baye mon show. Ah, mais nga penda wana bazo atan. Mutu mtandozo atan ndenge na ye yo ebika. Mutu mtandozo atan ndenge na ye osa bulo na ye. So Gilem na ebika Gilem ngazolanda nga mutu na mutu nde Gilem ngandozo atan ndenge na ye. Poto yoka ngokiri kwa loba kupa mon show bona na confirmer. Mais si t'as rendez vous sur le qui écoute déjà l'obaki. Pour qu'il coupe tous les guinées, tous les guinées non caisse. Tous les guinées non caisse c'est vraiment. Et y a bim no caisse p. Ce mon est l'euro n'a confirmé, n'ending n'a confirmé qui. Y est pas un non caisse. Y est pas un non caisse vraiment. Ce que mon show pena. Ce va vous à 5 batago va me mettre mon show autre. Vous en avez. T'es vraiment un ami tu es dans ma solo y a biga à Godra. Vraiment ma solo na bangwana pena na eza suku na tem na ponga za pembeni ya kwata ko man disque na bino na single na mine ngone ucho bima boyo ka ngoka bo sepela mais bo sana te disque ba message ni répondre na nzembo bali ba OK réussir. Ah bonne chance. Pressé na yo. Bonne chance. Voyage za voyage ming nde ba boulot. Yepa au beta Zénith hein. Ming go babulo na kolo ba suba mamba kuna te na pembe na gwada mna za les na bo fula mama mususu tina tuni yopo kenaka Zénith okina te papa ba mamba kuna mna na lingi su okota ba mamba kuna te na ba mauvais souvenir tete na bien ngana za artiste o na na venir belé babamba rambo mana libanga na babamba libanga na mbumetela toujours vie artère ça toujours combat. Vrai acteur vini za toujours combat et le big girl on a 18e
faut timbela so timbelité oyeba bakadia te. Ah ouais. Donc avant ta oye pas faire ozali d'avoir pas papa wemba nazwa talaka na fanda pembeni ya papa. Talaka niveau bola ma papa wemba zarani aza papa mo bo akabola te akabola te azamda papa aza papa te o te yazamda papa bana nyoso baza bana eza te ka o papa kabola bana te o papa e bien kabola bana te mabene zakini mabene pina na ebiti papa za na bolingo mongo botalaka na kota na umela te se wana kabelanga basket ya Kasamoto pante ya Kasamoto lichi moi y plus y na umeli gute na okese et bon mabene zakani na zom na mabe papa trop te à part ka soin za non bola ma faire zakani ezaka ke bola muna ebinda ndetinga bola muna ane bien ya papa wemba au détaillé c'est ça n'est bien ya muto vene presque 9 ans bola muna yata mibale misato ti bola muna linga travail mingi OK linga travail mingi yango sala ke Jenny répondait à bénéficier, batupe va bénéficier. Pour nga zalaka benda ke na banda ko zwa temps. Pour au moins une classe to se beletse. Mutu mdaza ndenge na yazo cours. Nso zo cours na ba ventir zo cours na bandinga ba esthétique. So nga mde zaka so na benda ke ba opesa benda leçon. On a za pour mutu uta dana moi j'ai mon appelé temps na oya. Asanta benda ke fona zo pe o eza nginga. Ponga pe na yaka na ngoti funa ta ba tambola ndeni ati afubu na bénéfice on ngape na ngana bénéfice ba on peut ba bénéfice ba ngaba bénéfice mabe na ika zarani baba mutu to zanga mabete mais mingi ko folomide tu nika mabe ni zarani mingi ko folomide ndapo mamba batangi okota ngoli soutenir lingi soute pona longo pe na esprit na mobimba na longo bina na esprit na mobimba vraiment na bibi na longo na esprit na mobimba na ko sauter na lingu makota mamba batu sauter pour ari mo masana ngari dondo na leli mabe na Canada yoza mutu na ngai palin ari pambote ya trophée uzikanga kisa kwa vuvu Rex Mbuluku Dudu Stone Dudu Nzei Will Madela Geneva, Cheval Blanc les Grands Mayas, Nabo Sanité, Jonathan Mukimi, Elvis Macheke, Nabo Sanité, Didi Basoume, Coco Basoume. Molobi mabe na été. Vous avez hypocrite. Nabi, au moins, je suis vraiment. Elle na okota ngoli soute elle na zana na les na sa mabete quoi tandeti na minute vraiment Jenny ba pesa chance nzema mobimba te mais quadre ko amana pesa chance na yemba nzema mobimba na yemba na ende batutu ba yemba na oui monsieur ma baloba ke moi ça sika ba yemba na baji après ba nzela pompe oui bien slogan wana kanga pe na ya pe trop pas fait gola na fanda pe trop siko kuna nde ko mba problème pourtant on a pas fait gola za ba problème te bon temps on a yé pas guada penda. Problème. Merci beaucoup. Jenny répondeur. Batoto ba on a posa sikoyo soit ba contacter yo ba rosandeni. Numéro on a PC yango wana na ebike répétons le sous plus 243 81 33 57 833 81 33 57 833 na ebike batoto bozolanda ngai artiste na bino Jenny répondeur. Naza bino bo soutenir nga ma talent au feu bima boyo kanga pe bozwa ndata Lenda tezoloko ta papier elengi ya Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga bro Mazolela Tracy Mbelenga